Voilà, Balandia Fantastique Info Télévision, chers membres fidèles de la Fantastique Info Télévision. C'est votre humble serviteur, M. Zéphirin Wabasango. Vous allez bon derrière caméra, derrière et reportage, image, ya mokolo, ya lelo. Wana na total Sabino, Lolengekani, et toujours la carte ya découverte. La carte ya ville province de Kinshasa, précisément na commune ya Maluku. Et puis, et pour qu'on Sabino, la réalité, façon, population, peuple, à vivre, na mboka o na si na kozoma. Kasi bozomona ete mais ces effets wana ezali betan tozali petit reçu bamai tomonaka efandaka wana. Et pour vous dire que ezali bongo betan te mais ezali bongo bamai oyo efandaka na kati ya bisika omo babulu ezali mpona kotalisa bino ete ezali mai non seulement ya kosala oyo esengi kosalela me kazali mai oyo wapi bandeko kosalela pour que bameka na koutilize et de temps en temps basalelaka yango ezali première fois te kasi pour plus de détail kosenga na bango bameka mpe kotuna biso babeka mpe korépondre biso soki mai oyo baservice nini bakoki kosalela yango parce que tomoni tozosalela yango bilanga bazosalela yango bilamba bazosuka yango babilamba et à part bilamba tozokina motuna basalelaka yango lisusu mosala nini mbote ndeko mbote papa oyo biso na mboka polo mai pasi bamai omona esali te kombola d'abord nani komona ngai David papa David tozali bongo na mboka nini toza na mboka polo commune ya Maluku na commune ya Maluku kotalisa biso na mboka polo botiki pompe na mboka yango bosuka bilamba awa toza nini toza na pompe te kaka boye ndozomona biso boye tozokemba bambuma ebima biso bamai elekisali te batiela biso ata mai moko pene ebia ata forage moko edaka biso na mai ya komela boye mai pasi mai toyoka ezotinda bandaka pembe tala na mai esali te oyo tomela ondeni pepe. Donc depuis bokoli bobotami mpe bokoli bobambika mibali boye na mboka oyo mai ezalaka te biso botami mpe baawa te biso tozalaka na bakisaka toyaka nde toyetala bandeko siko mai pena nde elembisi biso mai tomona ngo clair te mai sali te okomela kutu te aso mbula ebeti te boza na pasi ya mai esengaka mbula fo ebeta bilamba pembe kutu tala nde ezokubaka yango moko mpona mai. C'est-à-dire que mboka mobimba basalelaka kaka mai oyo mboka mobimba kaka mai oyo omona oyo kaka ya moke oyo toza esu na mai ya monene te po nde balukela biso solution mosusu. Donc initiative ya motu moko mokonzi moko te cadre moko te aya député soit nani aya po basala ba forage kombona nino d'abord Marie-Hélène kombona ngai Meshak Marie-Hélène tangi wana Marie-Hélène apparemment déjà na yo kono mboka polo aya asalisa ba forage bavota ye azwa te akangi ba forage na ye badepute ebele puiske oyo basalasala ba forage ya mipanzi na biso kote oyo bavota bango bazwi te bakangi babiloko na bango donc moyen kutu ya kotoka so mai eza te yango tokomaka kolanda bamai ya zamba oyo yango ekoma kosauve biso na mwa bilamba na mwa kozala soin na journée kolambela mpe mai oyo balambela yango kaka couleur mai vert tozomona so olambela yango te sikoyo okolambela nini mpo mai yango wana vie posa mai donc tomoni te ndenge ovivre tala mai yango na couleur vert kolema vert yango mpo ozwi mpe lamba pembe osokoli mpe tande ti sikoyo biso bakoro na biso boye otyango mai oyo ozosokola nango mai ya sali te ebimisa biso bambuma na nzoto me tozosiporte kaka po tovivre na mai na biso ya mboka mai oyo donc moyen eza te sikoyo na baoyo bayaka kolibeta koluka bavoi soit bao bayaka koganga ke non ngai mokolo mboka ngai chef ya quartier omekana mpe kokotisa balettre wana te mpona koluka moyen kosala no forage et puis likambo mosusu na luka nayeba balobaki ete basalelaka bino forage mais kasi forage basalelaka bino il paraît que bandaka mpe bien na débit mais kasi ekomi na moment ya koyeba na kofonctionne malamu bobona osalela yango 24 heures sur 24 heures
forage yango moko ekangami o soit disa so libanga so eza bongo te ekundi bango moko nde eza bakita na bango bafungola yango ebanda kosala tosomba bidon moko 200 ekomata 500 ale babi te lokola bamona ye bavoite ekomi pembeni bavote nanu comme ça so amoni bavoi ebimi ebele ale comme ça atie mai ofele ntango atali bavoi ebimi moke ale azwi forage na ye akangi asala yango misato na mboka polo awa asali yango na mboka eza liboso na biso lisusu ana menkao asali yango ake na bita lisusu asali yango esalaka te sikoyo na moma oyo toloba oyo ekoma ya kosalela bamisala na ye ya bilanga ya bajardin bakozala na mposa mai baye na forage na ye bafongoli mai bazwi mai bakei nango kuna pourquoi motema mabe makasi mpe kongola kozala eza biso bakongolais nde tolingani te bachef du quartier na biso ya mboka awa oyo toza na bango awa baza mitema mabe koleka mpo bato toza na bango ya mboka oyo totila mitema nde bango wana me bango bato yango totila mitema bango lisusu bazodetruire biso kokende kopesa bamessage ya mabe kota bakonzi ya likolo oke boye na boye soki otie mai boye otie ofele bango babanda koteka kotia na yo te malamu osala boye donc biso tolandaka bango po biso jamais maloba na biso ekóma likolo kuna ekóma nde epa na bango oyo biso tolanda mpe bango bakomisi likolo kuna sikoyo na moma oyo tala mai oyo tosalela kolambelaka oyo bato bakoya banyati basakaneli ekomi sali te biso toyaka bongo totoki tosukoli toki esusu kolambela kosalela kosukola basani mabe donc soki mbula ebeti te na saison de pluie boza na pasi soki mbula ebeti te donc fo tokende pena distance ya 80 km ya mosika na moto kozwa bamai toye na kichini badumi kinga kati mosika na kati tokezwa swati minkau mpe toke kuna tokeluka lisongi ya mai wana sava to bamoto gizi eya kotekela biso awa de bidon 2000 bidon 25 litre 2000 moko voilà balandi ya fantastique info télévision eza pasi mpe mawa mpe pasi mpe mawa ya koloba lisusu ete ya koloba ezali mingi te parce que bakonzi na biso tozomona na misu awa tobetaki sete likambo ya péage oyo bakoki kotyela bandeko na kati ya nzela oyo ya tronçon oyo ya minkao kino bakóma kati na mboka polo tomonaki péage ekotaki me kasi difficulté ekómaki ya makasi apres avoir kotia péage tomoni transport emati population elelaki population souffrance ekoti susu ya makasi parce que ozalaki mwa 2000 fois na oza na yango oza na facilité ya kokóma kati na esika na oleka minkao me kasi 2000 francs lelo eza même pas likinkole toloba donc transport ekomi lisusu mpasi ya kosangana te me kasi lelo tomoni lisusu mai oyo tobetaka sete ete na plateau de bateke baka na difficulté ya mai me kasi parmi plateau de bateke mboka oyo eza na difficulté ya mai makasi ezali bongo mboka polo baza na kokoso tala lokola bilenge mibali tozomona na misu bazosokola bilamba ya pembe na savon ya pembe pour que etelisa bilamba me kasi mai bazosalela yango ezali likambo ya kokamwa mingi ya koloba ezali te mai ezobimisa couleur ya vert c'est-à-dire que non kaka yango mai oyo bazolambela kaka yango mai oyo bazosokola yango basani kaka yango mai oyo heureusement kutu congolais akufaka na microbe te po sino te ngaki tosufri makasi eza ya solo poso na biso lomindo eza kaka bongo tosala de étude na bomela mpe deja tomelaka yango kutu tokosala nini mai eza te kaka oyo ya mwana tomelaka yango sikoyo mbula ebeti etondaka nde mwa mingi me nelanga so bamoyi ebima voilà question mosusu yango nelanga bosukaka ndenge nini nelanga sikoyo mai ekawukaka nyonso bambisi babimi likolo bozwi bambisi nelanga esilaka nyonso esilaka nyonso wana sikoyo bokomokeye bamai ya misika ya katikati kuna ya bazamba ya basaba nzete ya tanga boke toka kuna to moto gizi ezwa bidon eyotekela bino koto 2 bidon 2000 neti yo mobala pembe bozosokola mai ya couleur opokoma ndenge tala nanu yo moko namoni kaka namoni tozonga na biso kaka bangolo na mai voilà balandi ya fantastique info télévision kaka ndenge tolobaka ete kisalo na ntwala kotuba na nima tala mboka oyo tala mboka polo
eza lokola mboka minkao mais ezoluka développement bandako ezotongama kitoko na mboka polo soki botali bien na makada mais kasi oyo eloko babengi bongo difficulté ya makasi eza na mboka oyo ata yo moto ozosalisa mosala ya construction biso oyo tobandaki kosouffrir c'est-à-dire mai eza na pasi mai baza na pasi ya mai baza na pasi ya mai tala lokola bamai bozomona evandi oyo tokoloba ete tokokamwa eza bamai oyo eza babandone te eza bamai oyo bapopulation ezoya evanda kaka dans les villes mais kasi soki osala forage je ne sais pas soki awa mai soki basala forage ekobima bon wabi eza na pete ezosenga oyo basala baespere na yango bameka kosala étude si par exemple moto ya moko amonani basala étude pour que bandeko basa sortir na mai ezali likambo kokamwa mpe mapangu mpe ya koteka eza kote oyo c'est-à-dire yo moto oza na besoin peut-être osomba lipango organise projet moko ozalaka na projet moko ya kosala forage c'est le temps baplace yango ezali so ya kosomba okomeka mpe na koyede population ya kote oyo bazosouffrir na pasi ya mai eza likambo ya kokamwa te parce que nga moko na vivre yango na ntango elanga toye vraiment mai ya komela ezali te luka meme na boutique ya kosomba boye bao vivre wana bao pire wana eza te to eza pasi mpe mawa tosengi na bino bakonzi oyo bolandi biso tomeka mpe koyede population tolungwa na kozala distrait na kozwa koyibaka mbongo ya leta tout le temps kotyaka na bapoche na bino eza malamu te nzambe akoyeba na kofuta bino un jour ata na yo te mena ata na nzela ya bana na bino parce que ozolia mbongo ya Congo mbongo ya peuple ozomeka korealize ata action moko te pour que population emeka na kosa sortir kobénéficie lisusu na oyo mabele oyo mboka aza na kobimisa tika ete nzambe apambola biso na bino yo moto nali biso na bokebi nyonso kokamwa te kasi esali biso pasi parce que mai ya couleur oyo nayebi te nakokoma nzambe pembe elamba pembe ezosukama mpe na mai opwana mpo elamba nzuluka o to mpo elamba ekoma peto eza pasi mpe mawa tala couleur ya mai tala couleur ya mai omona mai c'est comme si ezali mai moko c'est comme si ezali étang mais étang te ana butu kotala yango malamu bagogodo balelaka kaka pembeni wana ya kosana te epuis tomoni mopanzi porchere eza pembeni wana baporchere ezolakisa ete bango moko mpe batizaka mai oyo na bangulu na bino bato bosala mai moko eza pasi mpe mawa mingi ya koloba ezali te tika ete nzambe apambola bino nayebi ke grand père omoni biso grand père ozoyoka grand père otali nzubila mpe na mama Gilles bomoni biso pourquoi pas na mama na biso Robert Ariane Mulumba Germaine bisika ozali banombes bambote ya trop tika nzambe apambola biso na bino tokutani mo mbala ya nsima au revoir.